na suka tokobeta sete epa ya bandeko na biso ya koreki parce que tosalaki émission la fois passée tozwaki ba lettre ya ba blâme tozwaki ba lettre ba message ya ba intimidation mais biso mosala oyo ya nzambe tozali kosala yango na honnêteté tozali koloba po yo obongwana tozali koloba po yo o changer tozali koloba po yo obongisa toza toujours na cadre ya lingomba to bimite c'est-à-dire biso na kati na lingomba ozala mbuta tozali obligé ya koteya yo donc biso awa na émission les analyses spirituelles toteya kaka te bandimi non toteya ka mutu nyonso donc soki olandaka biso tango ozali kokutana na ba émission profiter zwa oyo yo omoni okoki ko profiter na yango ozala mondimi chef de mouvement association paix service ozala mbuta tozali koteya mutu nyonso parce que ezali na banganga nzambe mususu bazali koya na lingomba to bazwi ba responsabilité batata ba mama toyebi yango bazali bandimité mingi pe bakoti na lingomba kondima ekolaki nano te mingi pe bakomi bambuta bazwi ba responsabilité mais soki otali fondation ya makasi vraiment ezali te muto azali na fondation ya makasi batata ba mama aninganaka te asala kaka oyo ba papa basengaki na esika ya mibeko azali kotosa mibeko na esika ya misala azali kosala misala na esika ya bolingo azali kolakisa bolingo jamais na enseignement oyo ba papa bapesaki biso toloba ete nabina nano après na kozonga normal jamais na enseignement oyo ba papa bapesaki biso toloba ete nabuka nano mobeko après na kozonga na normal na kozonga ko respecter non c'est-à-dire parmi enseignement oyo ba papa bapesaki biso soki ozali ya solo un kimbongi c'est vrai ozali na droit ya kobebisa te po ete ozonga ozali na droit ya kosala mabe te po ete ochanger ozali na droit kaka ya koluka ndenge nini okoki kosalaka kaka maye bapapa basengaki biso bolingo mibeko pe misala to développer yango bolingo multiplier yango na ba plusieurs sens nyonso oyo yo okosala ya malamu yeba te ezali moko ya libanga likolo ya bolingo ozali kotonga bolingo peu importe likambo oyo yo osali na forme yango yo osaleli soki kaka ezali ya malamu eke ezali kobimisa ezali kodegager bafruit ya bolingo yeba ete ozali kobakisa libanga moko na bolingo ozali kotonga bolingo nyonso oyo okosala soki okotosa mibeko ekozala respect ya mibeko lokola tozali koloba défilé ezali mabina te biso baye nyonso tobinaka papa Simo Kimbangu akotikala te mukolo ata moko papa Simo Kimbangu kiangani akotikala mukolo ata moko te kotanga bakombo na bino mama songolo tika kobina papa songolo tika kobina mais biso tozali koyeba ete yo zali kobina par rapport ya ndenge ba papa bateyaki biso na ndenge oyo yo zali kosalela ndenge ba papa bateyaki biso na ndenge oyo yo ozali kosalela yango ekopesa biso mayele ya koyeba ete mama songolo papa songolo mwana songolo ozali kobina ba papa balobaki bapesi biso ba directive balakisi epai na biso ete biso bakimbangiste tokoki anoke jamais kobina tango ozali kobeta musique respecter liboso babanda kofinga biso balobi bakimbangiste baninganaka te bakimbangiste soki baza koyemba batelema kaka tout droit oui papa ayebaki pourquoi alingaki to ninganaka te tango tozali koyemba papa ayebaki pourquoi alingaki to binaka te tango tozali kobeta musique papa ayebaki pourquoi posa na ye ezalaki biso bakimbangiste tosala musala to se comporter ndenge oyo ye asengaka biso pamba te ayebaki ete appétit vient en mangeant l'appétit vient en mangeant tokolakisa bino quelques vidéos na ba vidéo wana tokosala vraiment commentaire te pona baye bazali kobina
mais biso tokoluka kaka tobeta mwa sete epai ya ba mouvement association tokolobela bandeko na biso ya koreki na kati ya lingomba oyo tokosepela bandeko na biso balakisa biso nano 2 video oyo tokutanaki na yango bongo tokobeta mwa sete ya moke po tokende kokweya na message na biso oyo tozali na yango Régie très rapidement balancer les biso na nous total na bino ensemble ba vidéo oyo. Voilà ndenge touti koloba na tina ya makambo tali défilé oyo pépinière ya koreki, c'est-à-dire future génération ya défilé oyo biso tozali kokotisa na lingomba et tala bana na niveau oyo bazali déjà na style oyo biso kokotisi na lingomba ya koloba ete duke bra tolingaki totuna motuna oyo epai ya baresponsable ya koreki parce que likambo yango ebandela na koreki bana oyo ya koreki oyo bazali kosote lokola bana na biso bauti koleka wana tango bakokoma na ba age ya 10 ans 20 ans na idéologie oyo bango baza nango ya défilé est-ce que bakobanda kaka kodéfilé ndenge wana ou bien bakokolisa yango na ndenge mosusu oyo ekoya kokoma lokola mabina likambo oyo toza koloba yango lere nyonso parce que bapapa mpe balobela yango papa Simo Kimbangu Kiangani mpe alobelaka yango lere nyonso papa Mbenza asi alobela yango lere nyonso papa Diangenda mpe abetela yango sete responsabilité ya likambo oyo ezali ya bakonzi ya koreki soki bokoresiri te kostope badanse oyo na kati ya lingomba toyeba yango ete tokotunama parce que ezalaki bra ndenge tolobaka lere nyonso ezalaki bra elongwe bra ekomi na likolo elongwe na likolo ekokoma na luketu na kingo na mutu e mabina ekokoma autorize na kati ya lingomba ezalaki bana ya koreki bango moko ekomi na bapaster ekomi na bana ya mike ekomi na banganga nzambe e makambo oyo ya bra ezali kokende e biso tozali kosepela na yango tomituni motuna oyo e totuni motuna oyo epai ya bandeko ya koreki oyo ezali mabina ou bien ezali mabina te mais soki ezali mabina bapapa balobaki biso bakimbangiste tobinaka te mpe mikanda ya lingomba na biso elobi biso bakimbangiste tobinaka te mais pourquoi biso tozali koinsiste na likambo oyo tozali kotika yango ebota mbuma malembe tina banganga nzambe bakomi na makambo oyo ya duke ya bra ya mabina pourquoi parce que biso bandeko ya koreki tolingi na biso kochange te tolingi mpe kobongisa te tokangami na yango mpe bra eske vraiment batata bamama biso bana ya koreki to bana ya koreki toyebaki bino bato ya mabondeli toyebaki bino bato ya badiscipline spirituelle tala satana ndenge arekipere bino kaka na likambo oyo Satan arekipere bino kaka na likambo oyo ya duke ya bra e bokei mobimba na bakonzi na bino na bana na bato biso nyonso okomi kokotisa mpe makambo yango epai ya banganga nzambe epai ya bambuta epai ya baflitiste bamusicien bakoriste tout ça responsabilité na yango ekozala epai na biso na bino bandeko ya koreki baregret ezali ya makasi baregret ezali ya makasi totala likambo oyo soki tokostope yango te ezali pasi e tokofutama na likambo oyo biso tokotisi na kati na lingomba tokofutama na likambo oyo biso tokotisi na kati na lingomba parce que mabina oyo
ekomi kozwa ampleur mosusu oyo kozala na difficulté ya kostope yango mpe ekotikala libela e lingomba na biso ekotolama mpe ekofingama likolo ya biso bana ya koreki nde toimpoza likambo oyo ndenge tozali kolanda wana ya defile ya juke ya juke oyo tozali koloba juke biso bana ya koreki nde toimpoza yango likambo oyo ya juke tolandi na bokebi nyonso bavideo oyo touti kolanda biso na bino ensemble soki otali na bavideo wana ezali bandeko na biso ya koreki na video mosusu oyo ya bana na biso ezali mpe bandeko na biso ya koreki. La fois passée tosalaki émission tozwaki ba message ya bakonzi ya koreki mingi balobaki non ezali manquement envers mouvement to chorale ya les enfants kimbongistes. Mingi balobaki non wana ezali bato ya 26 wana ezali bato ya boye wana ezali ba image na biso te mais mpo na biso ndenge toteyaka boye toteyaka yango ezala bato ya libanda balandaka biso baprofitaka na mateya na biso ezala bandeko ya catholique bandeko ya protestant batuna bandeko na biso ya ba église de réveil même bandeko na biso oyo bakenda na 26 tango tozali koteya boye mingi pe balandaka donc tango tozali kopesa ba exemple wana ezala kaka ya biso te ezala ba exemple oyo tosangisaka po ete na bana ya nzambe oyo baa na 26 na bana ya nzambe oyo baa na 20 na nini na 23 na bana ya nzambe oyo baza na 3 na bana ya nzambe oyo baa na église catholique na bana ya nzambe oyo bazali na protestant na bana ya nzambe oyo bazali na politique esika bazali moko na moko ntango azali kotala émission na biso ba message na biso azali kotire leçon na oyo biso tozali koloba ya malamu. Tosalaki émission wana toteyamaki tolobelaki likambo ya défilé ezali mabina te tolakisaki ba exemple ebele tolakisaki ba video ebele oyo ezali ko justifier ete lolenge oyo ezali komema biso na libunga yango tolingaki toloba boye epai ya bandeko na biso ya koreki. Papa Simon Kimbangu ayeli biso lingomba tobandi na église kimbangiste na système ya Mandalala tolongwe na système ya Mandalala tokoti na système ya kosambela na bandaku tolongwe na système ya bandaku tokomi na système ya kotonga ba temple et lelo oyo recommandation na lingomba na biso ezali ete na ba paroisse nyonso oyo lingomba ezali tosomba ba place ba terrain totonga ba temple na forme ya idéologie ya temple na biso oyo ezalaka na nkamba c'est-à-dire toutaki na Mandalala tokomi kosambela na bandaku tolongwe kosambela na bandaku tokomi na ba terrain tolongwe na ba terrain tokomi na ba temple tokomi na ba ainsi de suite toye kozwa forme ya temple moko oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki ndingisa ete biso nyonso bakimbangisa esika tozali soki tozali na opportunité ya kosomba esika tosomba esika totonga ba temple ezala toujours na forme ya temple na biso oyo ezali na nkamba même kozala niveau moko même kozala nini mais forme na yango ezala toujours lokola temple na biso oyo ezali na nkamba yango bokomona na ba paroisse lokola ba ngiringiri ba matete ba place ebele ba temple Lubumbashi na ba plateau de Kenza na donc ba temple ya ndenge wana ezali a forme
ya temple na biso oyo ezali na nkamba. Tobandaki na Mandalala, tokomi na ba terrain, tokomi na bandaku, tokomi na bangare, lelo tozali na ba temple. Motuna na nga ezali boy. Défilé oyo biso tolobaka bra na koreki. Défilé oyo biso tolobaka bra na koreki. Totala yango lisusu na. Bra na koreki. Défilé yango oyo. Tango tolobeli likambo ya défilé ezali mabina te. Bato balobi non biso tobina kate tosala ka bra. Bra ezali défilé oyo papa Diangenda bandaka ko défilé. Bra ezali lolenge papa Diangenda bandaka ko tambola. Tobandi na bra. Tosala sikoyo réflexion spirituelle. Tosala analyse spirituelle. Lokola tobandi na bra. Est-ce que tokosuka na bra? Po na likambo nyonso développement ezalaka. Na likambo nyonso développement ezalaka. Lingomba na biso tobandaki na Mandalala. Tokomi na ba terrain, tokoti na bandaku, tokomi na bangare, tokomi na ba temple, lelo tozali na ba temple. Ndenge tozali ko défiler bras. Oyo biso tobengi yango bras. Oyo batu misusu balobi, ah wana ezali ndenge papa Diangenda bandaka ko tambola. Oui, problème ezali te. Tondimi bras ezali ndenge papa Diangenda bandaka ko tambola. Est-ce que papa Diangenda yebisaki biso to imiter ye ndenge ya tambolaka? Poto komisa yango style moko boye na kati ya lingomba oyo biso tokomi ko luka ko développer yango. Je ne crois pas. C'est-à-dire lolenge ya papa Diangenda ko tambola ezalaki lolenge standard. Donc papa Diangenda bandaki ko tambola ndenge wana standard. A développé qui yango te parce que ezalaki lolenge na ye ya ko tambola. Mais biso to transformer lolenge ya papa Diangenda ko tambola to komisi yango défilé bras. Mapeka likolo. Papa Diangenda pe azalaki mutu ya mapeka te. To komisi yango bras mapeka liboso. Ne motuna na biso ezali boy. Est-ce que ndenge to bandi na bras est-ce que kosuka kaka na mapeka selon bino kaka ndenge bino moko bozali komona bande kona biso ya koreki kaka ndenge bino moko bozali komona ndenge to bandi juke oyo na ba bras ndenge likambo nyonso ezalaka soki bobandi yango malembe ezali ko développer même ata ba mutuka oyo toyebi mutuka ebandaka na ba Mercedes na ba Toyota na ba mituka oyo toza komona lelo te. Soki otali mutuka ebandaka na forme moko boye ti lelo toye kokoma na ba metro ba Mercedes toye kokoma na ba Toyota ba Suzuki ya ba forme moko boye ya malamu. C'est-à-dire na ba forme moko boye développé. Est-ce que bran na biso na kati ya lingomba développement na yango continuité na yango ekosuka ndenge nini? Parce que na lingomba ezalaka ndenge wana likambo oyo oyebi ete na ebandeli ebandi boye suka na yango ekozala mabe tokoki kosala yango te. Il faut totika yango ba papa Simo Kimbangu papa Diangenda a raffiner makambo nyonso asangisi yango na mibeko bolingo misala makambo wana misato ayebisi biso to développer yango soki to développer yango nde développement na biso to bosomi na biso to kozwa mais soki to négliger yango to kotika la toujours na passe. Ce qui veut dire na bolingo na mibeko na misala nde ezali makambo to ko banda ko développer yango. Bras ekosuka kaka na bras ndenge o tozali komona parce que tozali komona yango ete bras wana ezalaki na mapeka ekomi na makolo ezwi na mutu ekozwa na luketu ti tokokomisa yango mabina euta na lola toza kobeta sete na bandeko na biso ya koreki biso tozali koteya parce que tozali kofinga te botindela biso ba message ya wao boye boye tozali koteya parce que tozali komona makambo biso tozali komona tozomona yango na miso ya bonzambe tozali kotalela yango pe na mayele ya bonzambe po ete soki ezali likambo oyo eko contribuer te na kati ya lingomba
pourquoi tokokangama na yango po te toloba ete ezali bras lolenge papa diangenda bandaki ko défiler papa diangenda bandaki ko tambola papa diangenda yebisaki biso te to imiter démarche na ye po biso to bandaka ko défiler ndenge wana. Et puis papa diangenda pe a gardaki etamboleli na ye standard mais lelo biso tozalaki na juke tokomisi yango bras tokomisi yango e ndenge oyo yango ezali komonana ndenge tozali ko développer yango développement ya juke parce que likambo nyonso ezalaka na développement na yango. Lingomba tobandaki na mandalala ezali ko développer lelo tokomi na batampo juke oyo ya bras tobandi yango lolenge wana ndenge oyo bino boyebi papa diangenda bandaki ko défiler papa diangenda bandaki ko tambola. Oui, effectivement ndenge papa diangenda bandaki ko tambola tobandi yango na lolenge oyo papa diangenda bandaki ko tambola. Est-ce que toko garder yango standard pour démarche ya mutu ezalaka ndenge moko standard, c'est-à-dire au mona ya tambola aka ndenge wana démarche changeaka te. Peut-être ce que l'obi a changé et aussi mbaté mais akozonga kaka na démarche na ya mikolo na mikolo. C'est que biso juke tozo tala yango avenir na yango développement na yango nde sika oyo tozali ko betela sete ya koloba ete biso bandeko ya koreki nde tokangama na likambo wana oyo biso ezalaka bras mais biso tozali kotala na miso ya bonzambe nde tozali komona ete développement ya bras oyo biso tomemaka na lingomba développement na yango ekobanda malembe ekokota na kati ya banganga nzambe ekokota na kati ya bana mike ekokota na kati ya bandimi ekokota biso nyonso toko développer bras wana na ndenge oyo tozali komona conséquence na yango. Mokili kokopie biso mokili kosala est-ce que toza na raison ou bien toza na raison te biso tozali côté ya kaka parce que tozali na obligation ya ko changer tozali na obligation ya ko beta sete de façon que changement ekota na kati ya likambo oyo ya tata Simon Kimbangu eloko nyonso oyo tozali komona ete ekoyokisa lingomba soni ekoyokisa bapapa soni il faut to épargner yango totika na logique kimbongisme tosala makambo na biso na honnêteté tosala makambo na biso na discipline spirituelle na tango wana nde molimo mosanto akozala na kati na biso et toko demeurer longtemps na musala oyo tozali kosala batata ba maman toyebi ete tango tolobi likambo ya koreki ekokomela bakonzi ya koreki pe soki bazali na matoi ya bonzambe bako comprendre bakoloba ete mwana oyo leki oyo tondeko oyo azali koloba makambo oyo ezali na nzela. Église na biso batata ba maman ezali lingomba ya suka soki otali ba programme na yango nyonso banda na banzembo ya liboso ngonga ya liboso banzembo ya ba programme Mikailu Honere boyambiti na suka eyaka kobebela kaka na place ya juke c'est-à-dire juke tolobi te ezali mabe mais sengeli na biso to maintenir juke oyo bapapa batikelaki biso po développement na yango emema biso na mabina te. Église na biso ebandaka malamu ngonga ya liboso discipline libondeli ya bato misato discipline spirituelle banzembo ya bakorale discipline spirituelle Mikailo discipline spirituelle c'est-à-dire musique ezali kobeta mais ozali komona harmonie parfaite communion parfaite na molimo mosantu même na période de temps na moment ya Mikailo discipline spirituelle toke na ba programme nyonso ya mateya discipline spirituelle boyambi bato discipline spirituelle bosepeli bozongi na système na bino ya discipline bosepeli na kopesa bandeko mbote bozongi tintani pe toyebi na tintani mabina ezalaka te sauf tozalaka na ba animation oyo e permetaka biso tosala musala mais tangu tokotaka na kati ya juke na ba pasteur babosani ete bazali na rôle ya koteya
bazali na rôle ya kopamela bango bakomi komona pe yango eza normal. C'est-à-dire duke kati na biso tokomi komona ete duke ezali consommable na sens oyo biso tozali kobongisa développement na yango bra développement na yango ti tokoma na yango na niveau oyo tokomona ete oui nous avons développé système moko boye na kati ya Lingomba poto développer yango exke komema biso na mabina te. Parce qu'avec le défilé oh papa batikaki ya kopepa boye oh ezali très significatif toyebi ete soki toke kaka boye développement na yango tant mosusu ekoki kozala boye tant mosusu ekoki kozala omoni tozali ko demeurer toujours na kati ya discipline et puis na kati ya harmonie. Mais avec bras développement na yango est-ce que komema biso na mabina oyo te po mokili ko copier batu ba ko copier biso pe to ko copier banganga nzambe pe ba ko copier bana na biso pe ba ko copier et conclusion ekozani bakimbangiste babinaka tosuki awa na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokutani na bino très prochainement ngai wa bino papa Guy Laurent Lobela analyste spirituel. Merci. Linda mokolo moko manso mabomba mi makomo nana ikula se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka so kwa nzambe monso makoleka kasela kaya nzambe koleka te inwe salema mokili monso sola ya solo bukasi bwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa pandimi Bondi milelwe komeli biso tomoni pamba era kaya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondi miso tomagomora tokanisa bondi milelwe komeli biso tomoni pamba era kaya nzambe koleka te Salema, bondi mi base pela, inwe salema, bondi mi base